Lubumbashi aventurier, aza yuma, aza Tintin, aza yuma ya kosakana te mama. Nande. Est-ce que vous avez solo ya Patrick? Oui, nalandi Patrick. Na fiwa na babi. Nalandi ndeni. Nalandi yango. Nalandi so. Na coach. Nalandi nyoso tu. Na élève à coach. Nalandi tout. Nani amabe na kati. Muta mabe eza muto ya kufi. Oyo mutsa so ja pale. Oyo so nda ku. Ya mutsa so chez biso. Ayo mutsa so nda ku. Ayo mutsa so chez biso. Ba ji shot yo. O na bo ma yo. Yo eki, eza mbasuka. Omoni? Bomoni muto yo. O na ibso mo Mercedes. Mercedes ayo mutsa so nda ku DG. Ba ayo mutsa so nda ku. Moni jeno. Ayo mutsa so na lupangu na veni na biso. Ok, c'est bon, ça veut dire. Ayo mutsa so nda ku. C'est chez moi ici, oh, mutsa chez moi. Ayo mutsa ko chano na nda ku. Omoni? Oyo mutsa so na nda ku. Ha? Ayi na kati nda ku mina se batu. Jeno, ba roboma yo pamba. Chez moi, je te dis quoi? Siko mobali wana Patrick na Lubumbashi boga ape na la ape na baka moi je suis na bazaki makangu babalaki ete fiancé na non fiancé za début ya libala eza boli eza libala l'état ebaki bango te taki fiançailles moi je suis marié nina vandia soki moi si nanga eka gafe na kobeta gauche droite de l'état okanga ngai na odeka na palais ton famille na ba te kango famille te ni yanga OK na ndako sa nga na palais na zuka valise na ngai OK non na kenanga kaka na kolanda wana ememi bango tie pa ya coach wo tango bakome pa coach engolo bakina kangi bino yo lobaka ke oza yete pa lobaka ke aza yete bon awa bino mibale na kangi bino bo sala ezate kazwaki moto na ye to azwi mutukane akeluka coach non ezaki bon te alandaki bango pona cadre suspense eke kokweya ke bakutane pa coach ale coach abi oyo yo kolanda ngai abimisa ngo neti ke violation à domicile oh ya yaki bitumba te ayaki nde kolanda azwa preuve akanga bango ke na kangi bino mbali miyibi somo ka tuni kuna lobi yo na ebozaka mwasi na mobali mwasi alobi boye na mongongo makasi abingana ye déjà toboyana mobali atiki adementi te kaloba ke yo okosi ke soki basali mwasi na mobali nde tomona mibali akobando beta mwasi kaka wana po alakisa ke wa mwasi na nga bandeko mibali nayebi te eza te ke bazolobela boye mabe soki mwasi na bozani obi ke fiancé na nga azoloba devant les gens ke toboyana me nga nayebi ke toboyana te liboso ka ya bato wana mobali ensani na mosu akobando beta yo ta mosu akozwa yo na telefone wana mais ya calmement mwasi mpe alobi na ye boye quitte devant moi Patrick longwa liboso na nga wana Patrick akufi te aza na bomoi sikoyo na place wana ndeko mwasi mabe na ye eza neti mwasi aza na faute place wana te mama mwasi c'est-à-dire est-ce akutaki na Flamingo c'est quoi Flamingo eza kuzu Hôtel. Akutaki na hôtel. Mobali naza yoma. Est-ce que mobali peut non se respecter penza? Paix à son âme Patrick et po. Mal à son âme, ça pété. Ouais, ça mal en son âme, ça pété. Non, maman. Non. Il y a aussi des mal en son âme. Il a pété. Ça bouzoba maman. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na
Mbote, shalom, bienvenue chez Nazaréen. Maman Tiffany kwa la presse de l'Éternel. Tozana bino elongo, mabaya Mungu iko wapi, mabe ya Nzambe za wapi. Lelo nazana papa Mbongo. Papa Mbongo azana biso sur ce plateau. Hein, ba benga les nouveaux mariés, Mbongo les nouveaux mariés. Voilà. Tikana to landa loyembo ibongo to pesa ye Mbote. Régie à vous. Ema consolateur, mitema ngoto memelio. Etonda wana masolo ya kat yakananu bandananu yokananu losambwa basantu bafelawa baekolukayo bikomba pe baekolukayo bavebebe baekolelelo ema nanga moyoki losambwa kati Kolo tangelanga makambo eza na motema po bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba bazamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo Merci de retour sur ce plateau, Papa Mbongo Azanabiso. Bandekonas Bolandi, bonne année, Nabino, Baraba, bonne année. Papa Mbongo, Mbote. Mbote de l'Éternel. Babina Biso fait bonne année. Ouais, merci beaucoup. Bonne année, na ope maman. Bonne année, na maman. Aolanda nanda kwa Molandi Monena Lenazan. Poutine. Maman Poutine. Poutine, na s'attendait. Et s'attendait, donc la carte qui gagne. Maman Poutine. Linda Gumbi Moussabi Oyo. Alatishango. Agumbi, Amakasi Poutine. Apesio Mbote. Donc il y a aussi son makasi. Il y a Komekate. Abuki Moussabi. Abuki, pena donc. Alobe mal. Est-ce que vous avez un maloba Poutine alobe la ki okuna la. Bien bon, azaki une émotion mukolango. Alobe ni. Nabi azaki une émotion. Vous imaginez que tu vandi boy na commune, maman bien ba voile. Avec Inzala. Oh, je sais ça yo. Yo Kinzala ndeni. Atiki ngai. Apa na kokate. Akika na sima, akaba emoji, molipa ayozonga. To vandi na Yesu suboye. Beaucoup mettre koti ba marié ba vandi. Ponga linga liboso po j'étais bien habillé les jours là. Avandi. Ma photo pe mona na te, j'ai bien habillé na wana. Maman ezali. Obige to vandi boye. Assez soulagé. Si on attend, basengi biso ko ba marié ba misa ba bac. Mère que Yesu ba essuyer. Na bina emoni des émotions. So mekia okoya kao. Papa ngabi. Papa abimi akei. Obi ke batuni ngai, oloki ba dede ba bala na batalana. Olukai. Papa, mama kiape. Obi. Nata oyo. Akei tamwaye na biseme yo. C'est-à-dire, azaki une émotion. Ok. Azaki une émotion. Na comprendre ki na za bolingo. Zo comprendre mère atani lo ko comprendre. Place wana bino bato aboyende makambo ileki na Lubumbashi. Oyoki yango. Muta Lubumbashi aventurier. Aza yuma aza Tintin. Aza yuma ya kosakana te mama. Nande. Est-ce que oyoki no li solo ya Patrick? Oui, nalandi Patrick. Na fiwa na babinga olando ndeni nalandi yango nandi histoire na coach nalandi nyoso tu na eleva coach nalandi tout nani amabe na kati muta mabe eza moto akufi oyo musa suso ja pale oyo suna ndaku yaka musa suso shebiso ayo musa suso ndaku ayo musa suso shebiso baji shot yo ofufa na oboma yo yo oyoki eza mbasuka omoni bomoni mutu oyo oyo nayebisa ngo Mercedes
Mercedes, tu as vu ça sur un daku, DG. Bah, il ça sur un daku. Mon Geno. Ayo, mais ça sur le pangu. Na venu na biso. Ok, c'est bon, ça lui fait. Ayo, ça sur un daku. C'est chez moi ici, oh, vous savez, chérie. Ayo, ça faut changer un daku. Comment ni? Ayo, ça sur un daku. Hein? Ayo, na kati ndako menacer Batou. Geno. Bah, Mayo Pamba. Chez moi, je t'ai dit quoi? Ah. Je t'ai dit quoi? Chez moi, il vient me chercher chez moi. Ah. Hein? Chez moi, tu viens me chercher chez moi. Hein? Attends, tu es dit chez moi. Hein? Ah, c'est mais ça me fait un dard qu'on a vu vidéo. Benga, tu viens me chercher chez moi. Arnaud, c'est pour quitter, Arnaud. Ouais, mais comment je suis là? Je vais ton coups. Les ambasouka. Oui, qui? Pardon, mais c'est caillé. C'est un problème, pardon. Zéla. Tu viens me chercher chez moi. Non, c'est pour ton... Si vous avez un tu prends un andok. Vous avez un tu prends un andok. Vous avez un peu. Quoi ni? Hein? Vous avez un tu un andok. Vous avez courage de dire mais c'est pas un andok. Arnaud. Tu as courage de dire. Toi continue, toi continue. Arnaud. Bon, je rapporte ça. Le problème, c'est moi. Pourquoi tu fais ça? Attends, la s'il te plaît. Mais ça, on va apporter à battre. On va apporter à battre. Ah, mais ça va se mettre à le pangu. Aux Andoki. Geno, ah, mais ça se mettra à le pangu. Yo, bako kangayo, yoki. Bako kangayo, violation de monsieur, eh bien. Bako kangayo. Tu me cherches chez moi. Bako kangayo. Chez moi. Bako kangayo. Où ça, Nino? Oh. Siko, yibi ça c'est mais c'est pas un doc point. Ah, ça y est, le seul point. Eh bien sûr. Eh bien, ayo mais ça n'a qu'à ça mais c'est le seul point. Na kata le point. Oh. Et na kata le point toi mais c'est pas tout ça ndoki Tony, ça mili mo be Tony. Botikai. Ah. Yena mabete. Moi si ba moi si papa babike ba oninga subasi na ndenga solo te moi si atbobisi batonda kate bazanini moi si amutu mape moi si wana bakangi est-ce que bakangi nakawana na yebisi bato bakangi moi si wana botia na problème ite na ndenge ni azana obi ko yo moko obi babibo mutu akonfi azaka na raison non c'est que ça Patrick mutu oyo atindaki moi si na ye kende ko sala sport afuteli epesa la sport de l'éternel s'il vous plaît la princesse la bien goming de l'éternel la princesse s'il vous plaît baibisi biso la Marie n'est pas tort n'est-ce pas babi Patrick lo ba Patrick nazolo bela tasimwa na faute cité mon bala za na tort azana tort te si yo pesa moi c'est tort ndelo te tolo bana na lisolo nalobi na yo boye mobile za na tort te moi si na na tort siko mobali wana Patrick na Lubumbashi boga ape na la ape na baka moi si wana bazaki makangu babalaki ete fiancé na non fiancé za début ya libala eza boli za libala l'état ebaki bango te taki fiançailles moi je suis marié nina vandia soki moi si nanga eka gafe na kobeta gauche droite de l'état okanga ngai na odeka na palais to na famille na ba te kango famille te ni yanga OK na ndako sa nga na palais na suka valise na ngai OK non na kenanga kaka nazanga ka 500 te $1000 na page na poté c'est-à-dire nazanga ngai lo mo oza primordial nanga mette na biso nanu te ya liboso nzambe ya mibale musala non musala ya misatu bana ya mine mwasi ya mitano famille na ngai na expliquer yo nzambe tozalaka naye tout le temps musala na ngai evandi awa oyo bulo esimbanga donc oyo nakolinga te moni ti tokota baki awa batelela situation yango te nga ayebi yango musapi oyo batiaka biso awawa c'est-à-dire quoi oyo nga natia yango eza bolo mpe eza charge oyo musala na nga kopi na nga oyo bana na ngai oyo mwasi na nga donc c'est-à-dire oyo na oyo nakokabwana na bango te mpo badivorsa na bana te n'est-ce pas musapi oyo ya mwasi tokokabwana miloko esimba nga eza mosala
na bana na ngai. Famille siko ba otala mwasi ke bana na musala batikali. Mais ce qui musala ezate, c'est-à-dire na trali par terre na kwe bana esimba sute. Mwasi pe esimba sute. Famille bango benga mwasi mabe. Pourquoi atara mwasi na 4e position? Ce qui n'a eu baisse na musala, mwasi na nga puti nenga vandia ko yede bana bana tanga ba olia. Ba olia famille na nga ba olia te. C'est musika. Ba olia te. Donc mwasi akaboli yo na famille akaboli makambu na yo na famille. Oyo no yanga mi ba yanga imoko na simba. O pe ayo bana te. Awa nanu vina ngai. Bana pe ba vina. Ya te, moi ba ko trahir ngai. Ayo da charge. Oh charge. Yana bi mwasi ye akaboli yo na famille na. Akaboli oui. Charge wana inko. Na kaboli. Asimbi. Voilà. Donc mwasi pe mutu mwasi donc bana nde basimbi papa na mama. Mais tolo bana likambo Patrick wana azayuma. Olobi? Patrick azayuma. Na ndenge nini? Petwana wa embaki digi na si promotion na yete. Monike digi ya petit fali pezu en play. Yango. Na olinga parfois sango na ebiso ko sala ngo digi wana. Ngaza makambo digi. Non, tout ça l'émission maman. Eza tout ça l'émission. Eza ba réalité. Eza mwana nzambe. Tout na eza réalité comme une réalité zali ndeko wana kufili wa ya buzoba ya tinate. Ndeko mwasi pe asali mwasi asali mabete mwasi azana ye oba bengaka okimbangiste bengaka azana ye ndumba. Azana ye ndumba. Yo zui mwasi na yo ke pesa ye ba pesa ga asipasa sa ga entraînement. Yo moko zui mwasi. O pesi ye pa coach. Ye mo pa coach na kwa azape ya ovimba. Mais ba te kabilo ko de soneza nango. So sombeli mwasi na Patrick ba mutapana la na mona na la. Pourquoi pas sombaki et puis ba sportif. Pourquoi pas sombaki ngo ye moko na ndako na. Coach pasaka au sala boya au simbo bongsa ma pesa. Mais pas benga coach, azo coacher te. Mudlandi sali bumu. Azo coacher. Muzama azo simbo mo partout. Awa basi ba longo faible. Basi na faible. Na esimba te. Patrick de liwa zoba, moi so ba ko kangana bango ete. C'est tout ça na buzoba analyse na yo osali nini. Patrick akendaki kotika. D'abord na tali vidéo na moni bitomba. Ayeti na lupangu ya batu. Te ayaki na pa ontelanda lisolo bien. Patrick akende kotala mwasi na ye. Ka bien même bazone ba problème, za ba fiancé même, ba komaki amu kozala ba mbale mwasi akomaki na ye, ipa na ye, ye patikala ki pa na ye. Alors akomaki koya kolia ba bongisa ki déjà. Ayaka kolia pa mwasi. Ayake pa ya mwasi nenga ayaka kolia, akuti mwasi te. Abengi mwasi plus de 3 fois mwasi oyamba te. Tango azobima na ba 22h. Atali na musika boye mwasi azoya. Mwasi patali amoni ke mobali nanga uche palanga. Ayebeka ninga bengi na msubala zongi na ye, baomba ya na bango, baoya na coach. Alors tango atali na musika amoni ke Patrick awuti kotalanga. Ali coach abi balusa mutuka bayokani babasa mutuka ke tika ye na ndako baza na projet ba epa mwasi. Sikolo kwa Patrick déjà zawana seke mutuke baluka bazonga aketika coach. Tango babalusi coach Patrick pa monaki ye pas jusqu'au moto alanda mwasi po wangala. Donc alanda ye ba voiture ya mwasi ya baluki pona nini ake wapi. Nena kolanda wana ememi bango tie pa ya coach wo. Tango bakome pa coach engolo bakina kangi bino. Yo lo barake oza yete pa lo barake aza yote bon. Awa bino mibale na kangi bino bo sala ezate kazwa ki moto na ye to azu mutuka ne akeluka coach non ezaki bon. Alanda ki bango pona cadre suspense. Eke kokwe ke bakutane pa coach. Ale coach abi oyo kolanda ngai abimisa neti ke violation à domicile. Oh ya ki bitumba te ayaki nde kolanda azwa preuve akanga ba okela kangi bino mbali miyibi. Sasa tunakata lupangu. Ozandoki. Jeno ame assassin akata lupangu. Yo bakokanga yo yoki. Baokangayo, violation de monsieur Ediango. Baokangayo. Tu me cherches chez moi. Baokangayo. Chez moi. Baokangayo. Osanino. Oh. Buwanga nanaka.
awa siko bosani nde sikoyo maître alobi ke awa fonga la bimisa ka violation à domicile tant pas kana Patrick abandi ko beta Patrick na camarade na donc harmonie malgré je suis chrétien mais lolinga mingi bandemo Kester Owanga na kanga soki yokutani na ye Owanga na kaye soki yokutani na nga na peli motema c'est-à-dire yo ponjo bonga na pe solo te maman ko bonga na état d'esprit ko bonga na c'est pas dire que son na lobino makambo ke na bossa c'est-à-dire quoi devant les faits il faut garder émotion. OK vous voyez maman biso nyonso oyo to mona pe ba fara mon silence na motoli non oko mona ngala mona ngo pe na moni fara yango pe na moni ka OK na kenanga so na kei na bika osani ni Hollande so alinga ka Hollande oui même solo mo bonama franchement devant caméra na bombango beta mwali bakuma mingi mais pour maman Patrick en erreur akufi na erreur déjà yo olobi que non moi si awanganaka atunaka ya awanganaka oza besoin preuve famille bayebi yo te même si oza fiancé bayebi yo te omoni loko moko boye un bon maître kende ka parler mon gravité mais tu sais comment on attend moko landa tina soki moi so alinga ki yo vrai mutu kelinga otelema à part que ce peut le cambo ezalaki te c'est-à-dire coach par respect fa kita mobile nanga kita na moto to kende nde tomoni mutapele mutu kawana mobali na ye nous on a deux sens po biso sangsa moi moke to chaka pe nzambe na kati moni ba jeune ebele balingi ba vie ba pressé eza misusu bakota ba loge pona ba vie ya pressé so satan te manaka malin aza ba ndenge bila ko utiliser yo po oyeba te kwa ni na tele pe na vidéo pe na bino otala ngono amona ke mobali wana azaki pe na invité ça se fait pas c'est-à-dire satan akota ki bango bale moi sine mobali ils ont gâté donc c'est que Patrick a mon esprit de mort hein exact l'esprit de mort ala yuma foliwa na agelu felo moi si ils ont ba maison hôtel Kabilamba on a bien ça bala na yo on a pe boga ba petit ba 17 ans ba magenga ba obina bazali ba magenga magenga oui magenga ngai yo mobali magenga tozolela magenga ngala ngai yoga someli kotake kasi yo zokumisa magenga ngala yiba ngote ngala bali magenga na bali magenga magenga ali omoni banguba moko ya ba jeune nguba sika so pasuli yango na kati bien yango magenga pina katanga baza trop ya bien obala ba soyi ya makasi c'est-à-dire satan akotaki kati na ye donc oza na mbongo na yo wa kitoko un garçon oza na mbongo wa kitoko ndeka to mona wala moi keza ne mususu eza bongo ape kitoko bongo bien a kitoko ma favori na eza et puis tayo basi balinga tayo pe na basi balinga aza nango aola taper bien a propre ana mbongo na ye ana mutuka na ye très bien asolola ba bien solola pe bien aza gentil qui s'estimait à la pompage qui s'estimait à pompage sikoyo oke okufa pona moi digi baba batakufa kwa bolingo te pratique kufi bakufaka bolingo ebomaka biso ba ona beto liso na nga pe ezwanga mitaki grand esprit à l'époque nouveau-né na yembi Yesu sika na cheka ngwana épreuve na birien ko betanga te je te dis o te soit épreuve na chaki makambo ko bena yo ka ba témoignage ya bata bolingo ko betanga te net selon yo il fallait Patrick il quoi combien mois de suspect il fallait accès la ligne toi 4 apena mais bazaki ndako mon côté moi c'est à foutre la rachier ye pas pa na ye ye mta foutre la performance ndako maza yuma kaka maza yuma ala msubilenge yo ya yo ka pas moi rien faut quand
kangaka mutema pomo gauche faut kangaka yango yo maîtrise aux anango la psi ça qui ya zanango non mais fatala faut yango la bible te belé bo s'abonner na le Nazareth TV makambo pratique comme la haute so moi ça comme ko café comment on n'a pas cité bandeko nanga asala ndenge ni non netinga on a ba choc non nazaki d'abord sur na comme na palais 19h na bandeko yembela nzambe butu na lupango na fotela pa na yolinga mingi banzembo na yoyeba mingi zaki haleluya amen na amina banzembo na kaka yango wana so na bandi yango pa na yemba ta pendant 5 heures du temps na toki c'est à se défouler la ligne nai voilà déception pour na boyina ba époque po e mbrienga sumutu et puis na père nzambe merci à l'époque là na zo ba choc j'étais chrétien et donc sauvanga sport nanga yango wana yango muso ya lagité alors ba mususu ba ko nga émotion te aux choc bon on ni bilo pe ba mbali bozalem mususu ya osala awa na maison oyo le mususu na pinos o kuna pas osala to ani ka bâtiment moko azo moi sinange patika mwana ngoma na mususu za affronter ngai donc na mayuma ki abotoli nga moi si on ataka makati yebi fazo ya ye ngai yaki makama basi so za makasi yo pezwa ngape na okezwa so na zui ye moi si na ote na ndeko na o na biso ya solo fallait patika ça bon nga tona zaki na ba mamu na ngai bolingo so yo zui ya ngai ngape na osala tout na zui ndeko na yo ata mère na yo wallahi billahi o baby cité donc pour na patika kufi na buzo non quand yo pose na acte moko sungai na pe no tika te to mibalite so bato ba condamner mwasi mabe mwasi mwasi ama bete l'état tika mwasi a te faut te moko mobile mabe mwasi ezani ni tant ba beta mobile yé pas au film mais mwasi ya ko filmer pour d'ailleurs songa na li famille mwasi wana funen d'ailleurs so famille mwasi wana ngana yebo na mwana bisa ki m'a parlé pendant 2 ans na mona ka ete kuna luka pesa kenda na kimisa na luka pesa mwana nga kenda na lubaka bongo na lubani bonga na lima mwana ngai mutu moma mekomta kufuna ke mwana ngamba mbali naye bape acte de mariage o ngana zanango est-ce ya zanango pour baïba la famille ceux qui ont acte de mariage so pour moi moi ça maintenant filmer pour linga qui mobile tête moi ça filmer pour la sécurité na yeba ko sele makambo te ke no yeba bongo afima ki on te na mtema mabe pour ba nous ba bika tapa zo filmer mobile yango te yeza ko sala pour la sécurité na ye yeza te ke non mobile o ngam na bomisi ye ngam na betisi côté mon kutu batuni la mobile tour aliboso na va bunda o alanda ki ye na sala sport leba aye ko tuna ya kuswana tutu siko ba camarade ya mobile moko tuni mwasi est-ce que yona Patrick boza mwasi tambal abi mwasi alobi bo na vidéo na sima caméra abi tosi to boyana wala Patrick na kufite na tolandi yango mwasi alobi ke to boyana maman Patrick a démentir en route alongwe kuna place ba noko swana aye pa mwasi tuni maman c'est Patrick quitte devant moi. Et c'est clair. Alobi na libo wana patika kufite ezate ke ba kosela mowei likambo. Bazo swana mwasi azo filmer libanda. Ba garçon moko tuni kuna alobi yo na ebozaka mwasi na mobile. Mwasi alobi boye na mongo makasi abingana ye déjà to boyana. Mobile atiki a démenti te kaloba ke yo okosi ke ce que passé mwasi mobile de to mona mibale. Arobando beta mwasi kaka wana. Pour l'accepter wa mwasi nanga bande ko mibal da ebite ezate ke bazolo bela mwe mabe musoki mwasi na bozani obi ke fiancé nanga azolo ba devant les gens qui to boya la menga na bi ke to boya na te liboso ka ya batwana mobal ensani nem so ko bando beta yo tam so ko zwa na téléphone wana mais ya calmement mwasi pa lobi na ebo quitte devant moi Patrick longa liboso nanga wana Patrick akufita za na bomo siko na place wana ndeko mwasi mabe na ye ezaneti mwasi azana faute place wana te mama mwasi c'est-à-dire est-ce que akutaki na Flamingo c'est quoi Flamingo eza kuzu hôtel akutaki na hôtel mobali naza yoma est-ce que mobali opena se respecter penza pe à son âme Patrick epo mal à son âme eza pété. Ouais, ça mal en son âme, ça pété. Non, maman. Non. Il y a aussi des mal en son âme. Il a pété. Il a bouzoba, maman. Il y aura na tuna yo question. Tuna. Tala no mamolobi perdre ngai. Te, ça la calme. Couper de te, ça la pina poser.
Voilà, nangina tout une question boy. Est-ce qu'un homme oyo a se respectaka montoyo un garçon de un garçon moko digne à son nom. Hein mon bal. O pena se respectaka ato lingi mo si on ndengeni. Est-ce que koko longwa pena po ya retourna mbanda. Obimana mo sina. Rien. Est-ce qu'il y a un homme qui se respecte? Rien. Est-ce que kolonga makolo na yo kiti na étage na yo otiki bureau na yo nani mabe maître toye pour mettre azambanda vanda ke pana ye ezikuta zane deuxième bureau avanda ke pana yo ouche pana yo oyeko tuna ye atika moi vous menacez maître est-ce que maître so ngala ki maître na pe okima mabe maître koza neti maître na mabe te pour préviser parce que ba maître ba bundisa ka ba ye ayeko menacer Patrick n'a pas menacé maître. Tu as menacé, tu as tuna. Il a menace. Il a menace pour menacer Randeni. Kotuna na menace. Il a Randeni. Si vous avez un maître, vous avez un menacé. Monsieur, vous avez un quitté qui n'a qu'à. Avec moi, s'il te plaît, madame, yaka. Déjà, moi, je suis maître. À qui peut le maître? D'accord, moi, c'est parce que vérité déjà il y a comme bima bon on l'a délété il y a pas na mutu katoke donc il y a combien comme menacer si on est maître mais si quand menacer moi menacer maître donc Patrick qui muta menacer zanani maître to moi si Patrick fera menacer moi si na ye atika maître atiki na maître peut ngosana lote po mutu tu va bolunga to mutama kasi devant moi si ya bato entre de la chakaka na ndenga bien moi si fa longwa pe pour la respect aye pa jona aye papa zane okantoke na biso mais na cadre pe mususu on peut toujours ba total aspect physique et spirituel pesali parce que au moment na mutu so amona fait bongo et puis ba yeba na kina maître akoko benga maître calme master est-ce que to okuta tato liate à maître sans que tout moi si hein maître tala na fiançailles ozo embryer un peu mère tala la lingi tout ça na ba projet so ça ba projet na ye na tikelu mais so ça va projeter en tout cas ça muto na mabanzo ya konsala na ebolamu ya tsane pako entre bino mbali so solo bona mona mbali bo collaborer bien na ba makambo est-ce que nga beta likof bon d'abord mobali ya kosama makambo bongo nano ya oluka mobali moka akomolia bon na yo okeluka ye bo solola oyebisa ye maître tala pour ça aller déjà otikate le yoka ndifo na ba réserve maman moni tu mona mosape côté de boko boy ça qui na ba petit mususwa na otidie oya banko na otidie kaka oya banko na otidie kaka mais or no abomba plan pour moi si faut rédiquer na silence na acte ça no buzo bo sanga na ndima na ngai na kangi yo na ndima kama na zana okaka mais no préparer Satan Poutine yo pour yebate le musufu yo moni baya ebele o mona di pantalon mais azane yuma ba paquet vimba ayi biso to bata mikebo ko mekate esprit ze belé mais kati na nzambe na kala mutu na kota te ozama sa mutu te na ozwate à l'époque oui bon ba moi c'est mutu ya ki marié te moi ça di balate mais ba chérie e ba guerre za ki nango mais ya mutu que no ya pa ina zona zona ngai te baba lobi que justice ezala faite pour na Patrick ata justice en salle est-ce que moi soit l'état fatika bo ba condamné ya scène est-ce que ya tu bien mbeli te azan association de malfaiteurs non complice non complice ezate complicité vidéo ko les alliés mais tant bitumbe ebunda mamonti ba beta mobile na ponanga pour na zo ki téléphone te abenga ta batu babima moi c'est une émotion ben matin ya kotika zo kabo est-ce que moi c'est mon émotion maman natana on a ko benga te azaki na émotion zo kamo c'est dit mobile oyo basala souté alukila ngai nini yo ne tu as mobile moi c'est na makambo mibali ya minene bo ba bundero ba obeta na ba makofi kona aseka somo yo ko mibali nde ba yuma benga bilo na mona yango plusieurs fois na te mona calamité mo na campindika wa na kuti ex mo ya Cardoza na ye na moine mobali na ye po ya wanga na kaye ngala ye na kuti na ye alingia telema ava kuna bala alinga telema to ke penga biteko telema te vanda ka wana na muse na mobali ba vandi boye kubenga nga sute vous voyez na yebisi vérité ngana wakine kubala o bo voyez na yeza bi mobali mobali na ye aza mobali boza na ye nga tikanga ye mobali pa vandi boye c'est-à-dire tant déjà na bielo ka bon mobali même aza na yo akonzero sute okomika tonga lisano
okomika makadam moni mama bino muso ezaka nango mama Tiffany jeune wana akufi mal en son âme donc yemta fautif aza fautif ayuma aza bogar moko ya yuma ndefa favori ya yuma fallait pas ça makambo asali alors si biso bato ba favori soni ça se fait pas Rumi kita niveau to mobile mo bokanga makofi banda ko yaba na kozokuso ba pota moi so yo mo kozo ke c'est la défense jamais ya zo sale jamais rien simbate OK no bundela kaya c'est-à-dire batambola na kati wana fomo keza na kati wana wa muto mais yana tuni mettre pas zo wangana modèle au kubula Patrick ba makofi c'est que eza azwa makofi aneza ya pamba te kaya ayo ko provoquer mutu likambo ayebi na yete we ko tumbola mutu mudamuta makasi o meke ndeni oui, que Moutou a maître, a boxer, il y a force naïe. Souvent, il y a mais pourquoi? Pour me caïter. Mais na yo qui no dio moko Patrick a tika qui n'a porté plainte, a bi mettre a betieti na ba testicule na bino, bana mibale a bi moko. Ba beti na testicule na ye. Yangi za calme. D'ailleurs, dans ma sona mon frère, au salaire les familles so ba ko na perte. Il va ya soni. So moi c'est un esca bala. Ah, bala de bonne. Comment ça un problème? Non réputation. Ah maman. Ah bala nae. Ah ça bala nae. So qui n'est pas bala na maître wana. Ah bala ni boza problème. Te bala ni bango. Yo ba kundi. Même moi je ata ba kangi. Ata ba kangi maître. Mais yo so kufi na we. Ni wa ya soni ya buzoba. Na satana kotaki na kati. A profiter. D'après na ba le. Ba dame zamvutima. Zamvutima. Et biso boye simbate. Encore ninga za ba bien na ba famille ya biso Afrique. Ezamvutima. Jeune na kitoko boye, jeune na za bien bo. Akeza na maison za na voix na vivre bien. Faut la prudent na nyoso tout maman na mukilo ya nzambe. Famille na biso. Ba chelo ka piège ko. Comme kate, so na Yesu te. So kupira bien te na nzambe. Est-ce que jeune ne tshabo ya teza patute? Est-ce que ba jeune ne tshabo so ba bisa ke kufa pona mambo ya bolingwa Yesu olinga? Ah, bolingwa Yesu. Atanga na olinga te. Okufa nde na bolinga Yesu. Bo Yesu alingaliwa. Ayebisaka nzambe alongela ko liboso na ye ondima nde. Faut la Jésus Christ pour ndima makambo biso bolinga ngonde. Okate. Faut ba vérité mon kokate. Conclusion na eza nini pona? Conclusion na nga ba ndeko bozali o ezali ke non basi ba pe no ba pasi. Basi bazo na ba infidélité ne kolanga ko beta na automacité. Ko beta te. Ko bunda pete. Ko bunda pete. Tango va na ye il peut chaka Sarah pembeni. Sarah pembeni. Mais moi si je compte que au balaye. Aza moi si moko ya mobolo. Molingaka ye. C'est que fona luka Sarah. Oh na ebi que maman do vandi boye, au côté au ba choc na supporter mais côté na préparer ka Sarah. A on va na dot. Comment ça Patrick dot na kango siko monoko na supporter ke belé moi nzamba pesa conseil te maman te na ndenge maman komeli ya kilelo ya sous conseil te ko motu na motu garder bandi na yo na minute on maman komo kendele motu na motu garder bandi na yo bandi na c'est-à-dire sozo na bana kadri bana no bala be batanga ba nchi ba pe Yesu Christ bala ba respect batu ba fiancé pour biso de ba marié mais ye moi c'est ngalo bia zaki suna yete mais na hôpital il est zaki la mbala moko te maman ici la mbala moko te ils rappelle mo bebani 2 mois na raté mais elle mo bozela na obenga moninga ezaka nango pe ukabwani bebani mais mo bomona ni pe na bino ezaka nango pe wana vrai bolingo ba kabwani bazongani zo musu ya sika. Merci. Donc, numéro de téléphone, mot de la fin. Numéro de téléphone, plus 243 89 33 522. Dego Patrick, mal en ton âme. Hein? Dego Patrick, mal en ton âme. Au fil de la Sony. De désordre. De sans contrôle. De sans maîtrise. Même Nzambi alola, liwano va se peine nangote. Ibe lobi ne mourront pas avant le temps. Nzamba obeta nguna na itima kilana ba. Te yemo de Patrick na obeta ma.
Batanga makilana Yende Patrick Adobetama. Mutabomi yema ofuna buzoba. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement et puis partagez cette émission. Ciao. Ciao. Ema consolateur, mitema ngoto memelio, etonda wana masolo ya kat, yakananu, fandananu, yokananu losambwa basantu, borfelawa, baekolukayo, bikomba pe, baekolukayo, bavebebe baekolelelo ema nanga. Sambwa kati kolo tangelanga makambo ezala motema po bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yango na bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani